Bonjour la famille. Coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Moi je me porte bien, un peu bien. Voilà, pas tout à fait bien. Bonjour à tout le monde. Ningana ningana bande konanga. Passe à bon maman ezoganga. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Votre maman Leki, bande konanga. Voilà, international. Na yeli boso na bino, to kabola pasi, ya Enoch, to tikango lelotin, to kabola ka pasi, ya Enoch. Donc, vous likez, vous partagez, pour na makamba boezo maso na communauté te. Boboto, bondeko na bandeko na église catholique, mes condoléances na bandeko na biso, to présenter ma condoléances na bande de l'église catholique na ndenge babungisi pape mais akufi penza jour ya Pâques nzamba zwa lokumu aza déjà ressuscité na lola donc lokumu izonga nzambe vraiment zwa lokumu bande de catholique courage tolobi shalom na ba chantre de l'Éternel ba shalom na bino Pitoki mbangu topesi matondo na bakimbangiste toute tendance confondue. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, bandeko nanga bino moko boyebi ezokendele mso une semaine ke kake koyaki na matoi na biso kake penze betaki mitema komona mwana mwasi na kombo ya Sarah yangwana bandeko na ngai tango biso tango topesa bato bakombo tango mpe bapesaka biso tango biso bakombo tondimaka yango ngai napesa ye banda kala éléphant de la presse ye moko mpe alakisi vraiment ke aza éléphant de la presse aza mbinga aningisaka soki aye na presse mais mwa fourmi ya mokie ekoti ye na zolo Sarah kwei. Donc, Sarah, comment yo, avant vraiment na bandé na émission, na bandé émission sope na conclusion sope wapi. Sarah, nazo comprendre yote. Nazo linga na koma penza elo oni ko sala mutako boya mwana na ye. Akobe na bwaki ye. Po nga na yebi bana batu mutako mi liboma. Sarah tola, akomi fou. Akomi kolia na poubelle mais bandeko ne bazo kanga ye ba chaîne bazo vanda na ye mwana mo bakati suki basokoli ye loba vuma soko akimi na ya babu abungi bazo ye ba iso place akenda te mais soka zawa na tambola tamboli oyoka kaka lola moi aussi mo boko nezaki lola na njili na quartier 6 bandonga na yebi na tambola Kobone zaki Lola ta tamboli. Soka ye na pana bango akuta bilo na olia. Na yo na lemba na bana lemba terminis na mungala wana. Tozaki pe na mwana moka zaki wana komne zaki Yolande ya kizengi. Yolanda ta tamboli aozonga bakuta bilo na olia. Ba osokola e bien aolata propre. Paix à son âme, na asi na Lola na Yolande bas Yolande vraiment kufa na yebi. Ce que ezaki pena ke donc bazo kipe mwana bango. So pa kei ba mibali yo bazaka bazo ba poza na taille mo kitoko omona balali azuiziemi so ay pana bango ba ke balongoli. Comprendre? Et bongo siko Sarah tola yo oza vraiment éléphant. Pona yo moko olobike mwana no aza makako. Sarah tola oye kofinga na mwana likolo ba YouTube. Likolo ya mbongo ya internet. Likolo lokumu. Ndeko. Memi ba vedeta minene ba yebani basala makamba bongo te. Yo star amoza na ngwape kana milliers na biso na moi quelques angolais quelques brazzaville ba yebi yo tem soko ba camerounais ba yebi yo te ali yo sikoyo ozo kutia gros dos
oya kofinga mwana una yo na mobali na yo oya boti no mwana wana ofingi elongi lokola ebembe saka tola yo bomaka bato yo kaka mosala no kaka kotia bato ni bacoton mosala no kaka kobomaka bato saka tola yo kokufa te yo donc yo monde outaka ba souffle na litoyi ke yo penza 100 ans alors que saka tola mama na o na ndimi te kuta kokisaka ta 55 ans ou bien 50 ans mama na akufa donc yo moko donc ti liwa mama na o ozoyeba te mpe ake liwa ezalaka ata soki bato mosusu bazala na badoute baotia tembe estce liwa eza te mais ntango omoni liwa mama na yo mama na o akufa oloba automatiquement ke la mort existe yo kofinga moto te elongi lokola ebembe bandeko botapote bandeko bolaike mission partager pesa mama moko pesa tata moko oyo azomimona ke ye ebende ya kokufa te ye nde aza na top ya kokitaka jamais baministre ekutu lelo bamosusu bakoma otambola na mapapa baministre mobutu bamosusu baza na Belgique bakoma na bango iolela baministre bamosusu baza na Londres tokoma na bango komata na bango bametro en face kana vandi ministre moko ya congolais na tanga mobutu aza awa na face na woluwe awa namonaki na supermarché abi mes enfants vous parlez lingala toteto bien na otanga kombone te aza akomo lenga sikoyo yo mais ministre azali mpe na bamillion avant d'akutu ana woluwa somba ndako saratola na poto yo na nkuto sombi ata ndako na poto te ebo mkolo somba appartement na États-Unis parce que kosomba na yo mutu akokanga yo aza te okosomba ata cash mpo anga naza na camarade nanga somba ndako na Canada asomba cash awuti kisasa pena yenga bi donc okosomba na o mais lokolo oza éléphant yango boti makako parce que bino na bino banyama parce que ngande naza bona kofinga jamais mwana na makako soso ngombe nini non po nga za mutu mais yo za mutu te oza na mémoire te ozo bosa na mwana na omoko saka to ozo sala ozo bosana oza na problème na mutu o conscience eza isute. Donc, makambo eleka 13 ans passé, oza na ngoso na mutu te. Facebook na yo moko. Mais oye bango li sute. Oso comprendre li sute, na so comprendre yo te. Tu ça adola. Olingo comme ça biso ndeni. Olingo na biso raisonnement. Mona na yo moko na Facebook, ça ratola. Na yelio na live te na yelio calme mapo no yo kanga na meka parce que na koma ta psychologue na yo na banda ko betelo ba masolo o banda ko se rappeler parce que ba bwaka moto te modèle nyonso azali kizengi liboma o papa na no ba kuiti o bwaka ete na Bible papa ba kuiti atikali kuto mutakala ole kuto ba condamner tata na ba kuiti bande kolanga pona tikala ki mutakala mwana ya moni ye asekika ba loka mwana ti génération mobimba mais ye mutatikala ki mutakala il fallait nde ba pinye ye ake kolangwa nzamba pekisa masanga bongo te toyebi ki ko masanga eza mabe mais comment mwana oyo alangwe mais Nzambe, parce que Nzamba lobi, a jujara biso nde biso to jujaba tout temps. Ça ratola. Mémoire na yo eke wapi. Boîte noire. Ya yo, eza wapi. O makambo eleki ka 13 ans. Nga nazo ba 13 ans passé na longwa na Danemark. Précisément 13 ans passé na Kanga Bisaka na yabi kovanda na Londres. Nazo se rappeler na ndenge na loi ke ba camion ndenge tolongwa nazo se rappeler même na 20 ans passé place ni nazalaka nazo se rappeler même na 6 ans tant on a bandi école primaire
maman n'a ke kotikanga nazo se rappeler bongo yo likambo 13 ans passé moi no yo memi 9 mois na kati ya libongo oboti pe bazo pe na césarienne soki pe normal obosani ozo yebe lisuté bien sûr koko bosani elongi parce que akenda na 5 ans soki pe asalaka accident elongi panzana elongi finana azikaka omoni ozo yebe te okoyeba so voix na ye te parce que akomi suko adulte oyebaki na mongongo moke toko comprendre yo mais okoko bosana te ke obotaka mwana ya bongo mwana moko boy na botaka na neboy saka to loko bosana mote oleki penzo ovandisi pena masoko na minene na kiti olobi na bota ye te na yebi ye te alisaka tola bafano ya yo baza ba oyo bokokota na bango na lifelo yo kokota lola ta ato senge pa nzambe ndenge nini bolimbisi lo le kangameli yo okota te saka tola soki ezalaka nango te gloire à Dieu mais soki ezali okota te aussi longtemps ofungoli mitema te oluki bana na yo eza kaka inoki te bongo wapi Rebeka ebima na munoko na yo moko Rebeka za wapi bamapasa oyo bota baza wapi saka tola do yo kolaka otama loka na lokuta donc nyonso yaka koloba na mission ke nazala bamapasa lelo bakomi 13 ans balolendo ezanga ntina nga moto akoo se comparer na nga te ntango oyaka liboso comparaison na ezalaka identité na yo ezalaka bana oyo akozala na bana lokola nga oyo akozala somba lopango lokola nga ye nde akozala adversaire na ngai lokola nga boda kozala naza adversaire na yo mpona nakokisi biloko nyonso olobi mais sikoyo lelo bana wana wangani bango nazokende tala saratola botozwaka ba exemple ya baninga mama ya Sandra Alexandra azalaki lolendo na mwana na ye ka ndenge yoza lolendo na Adasa Saratola alengelaka Adasa Saratola tinda Adasa na États-Unis mama wana azalaki lolendo lelo mwana ke wapi tolela mwana tokondana pe ye tolobi babokola mwana bongo te bakumisaka mwana bongo te bino nyonso bamama bozoyoka ngai soki yo mama na bino banda kokumisa bino ozwa chance obiki kotia mona bana na ote zwa bana na o normal kumisa bana na kati ya ndako mena libanda te tomona ngo même pas na mindele ba riche kutu ba famille royale soko tande balatisa bana bango bilamba moka ya usu moi robe mo batongika wa mes familles royales basala ngo poignet pour ne pas vexer les autres pour na jalouser kota te mais yo mutozanoka na bozumuka mokie kaka mais olingi donc okoma neti osombi likolo na se basomba ngo te osomba meme kaka Saratola yo matete wana kaka matete mobimba wana kende kaka sombelanga matete mobimba ok pe na leta obina lina somba matete mobimbe koma ngai ngambo na yeba ko sokola yango ko bongisa yango bato so bazakuna bazala ba locataire na yo kende ko meka soko okoka tellement ko tokokita ko somba matete ya pamba te ok ata quartier moko mukie kaka babenga so quartier vitamine somba ngo mubimba nango kende tana ba quartier kaka somba petro kongo mubimba kende ko négocier na ba mama nyonso ba tata nyonso bazakuna na opesa bino ba mbongo ebele bo bima na bino bo kende ba quartier mususu ngana zo somba petro kongo okokate alo boni oya ko sala ba lolendo Saratola oti oya ko bwanga na mwana oyo yo memi 9 mois bato pe bakotela yo eza bato bautaka na monde des ténèbres bato ya normal bakosala motin bako comprendre yango kutu te mpona mwana
aza des fois yo moko yebi mwana na yo parce que des fois babota marabongo ebele 90% babota marabongo okoyebe déjà banda bo mwana ke mwana oyo aza na orientation sexuelle ya des fois donc oyeba ki déjà banda mwana moke yango loke no kobwaka ye pa tata parce que mwana mobali prince na yo ok kotika ye pa tata na ye pour nomona ki orientation ezaki bien te yango baki mwana na ndingi ye te eza pasi saratola makambo ozosala bamama boteyama bino bato bokende koencourage ye ntango akoya kokota na live awa bokotonda 5 millions bokoke kunako 5 millions bokekota aza moto fo borejete na société saratola soki azali mpenza ke mwana wana aza mineur ozofinga ye des fois ozofinga mpenza pede oyebi ke bakokanga yo saratola mpo nomoni communauté na biso tozalaka na courage ya makasi te saratola normalement neo na France olingi obima te balika basalelo marche ya des fois basaleli yango batie bavideo saratola olingi okangama na mwana aza mineur donc Interpol international ngeke eluka mwana wana mais toza communauté na biso toza na biso limité tellement pe to négligeaka bango tomona bango lokwa baza bato te mais baza bato nga na yebi mwasi moko mondele azalaki des fois te ye pe na mobali ne na kati ya ndako baboti bana ne bandotanga na bana na classe moko ekomi ka boye periode moko a divorcé lelo akoma na lele afanda na mwana mwasi société pe respectaka ye aponi eza vi na ye abotamaki na lipasa te abotanaki ye moko soki mpe lisumu na ye moko bakotumba ye moko biso tokosala ngo te mpo eza mabe eza bien te tokosouhaite te bana na biso bakoma bongo mais soki ekomi tu peux pas corriger te yo kanti ntango toloba moto aza ndoki mwana aza ndoki est-ce que mwana ngo alingaki aza ndoki bandoki nyonso biso toloba na mokili moko te akenda ye moko na ndako anganga akoma ndoki babotamaka bongo bapesi bango na famille ou bien bapesi na nzela ayebaki na ye te bapesi mwa mikate bapesi soki lipa soki eloko nini mwana le mais tala na communauté na biso mwana bongo azwi yango par accident eza lokwa moto mo baviole ye soki ozobwaka mwana oyo ya yo des fois comment okosoutenir bafemme violée okosoutenir bango te nazo comprendre te oza soki entrepreneuse osungaka boza na bagroupe na bino bolakisaka ndeni bato bamata mais mwana yo moko okokoma entrepreneuse na ye te ebandaka nano na ndako te obandi nano na mobali na yo mwana no soutenir ta mobali na yo abetaka miziki asala ta basingle eyembamaka nde baninga basala asala ta orchestre ozosoutenir ye te yo moni okende kosoutenir bana bato mosusu même oke soutenir bamama même oke kosoutenir nga naza mwana ya moto mais banda nao na mwana na yo soutenir ye te azobina bongo soutenir ye na kobina lobane kobina na lingi yango te na lingi koma classique okoti musique ya classique ya badanse lobi loba okoma professeur ya badanse azwa mbongo tolela mwana mobali moko te na yo posala émission ti olemo soki rama so bakomoni akufaki azalaki soki chorégraphe so bobenga chorégraphe bilo mo abongo ayaba ya kosala bosepeli bondo sepela na eti azalaki na mbongo na ye pe na azalaki pe na bamoyene atika pe mwa lopango ne bakote kuna masina mais oya yo moko mwana obatalaka mwana bandeko nga natalaka bana na nga parmi bana seti wana moko na yebisaki yo foza journaliste alobi te ngai te nga journaliste no nga te ngabi mpo nga bana nyonso nga momo na dirigeant natalaka na bi yo
médecin, yo politicien, yo faut qu'il y ait un côté pour science politique, yo journalisme, yo criminologie, yo droit. Mandego, o wana ya nini, ya journalisme, aboya. Nga yote, ake sala, asali graduat na musunali kamosusu. Avant 2 ans, asali, c'est quoi les ça la licence? Na mon ka muta changer. Et la licence dans ça là journalisme et communication et journalisme. Hein? Non yoko bien té. Ah bon? Pourquoi? Oh non, j'aime bien. Na seka. Akena tiki na akia komisi. Azo bandangwa kana septembre. Tanga komisi na vandisi na bi. Na yebisaka usala moti. Banda na ebande. Oboya kata. Abandi ko seka ye Mungu. Pona nini? Naza na naza na écoute. Nasunga pe bana ya baninga. Nasunga pe bato babenga nga na ba téléphone. Mais na banda kangono na ndaku nanga. Après na bimi na ba camarade ya bana nanga. Bango pe na sunga bango. Asu kangama bo benga ye bo continuer bo sala boye. Vous allez ensemble, vous allez bien, vous qui ne courez, vous mettez qui déjà, pour n'y aller à souka awa. Vous comprenez? Mais Sarah tola, yo moi na yo maman, oyo yo moko bimisi na Facebook, olobi na biso ki moi na yo. Mwana oyo zo boya, mwana me akangami na mwana oyo lingaka, lokola bama pasa. Est-ce qu'ils alaka? Ils ont raté. Ouwanga n'oko ndenge ni saratola. Courage ngo yozo wangana, ozozo ngo wapi, na so comprendre te. Ezaka courage bandoki. Famille papa na yo andimi, papa no alobi o. Papa na yo saratola bimenga na yebi, saratola azana bana 5. Ba famille no babi ba yebi ki yo zana bana 5. Eba bana mbuso bakenda wapi? Saratola. Oh, mais nazo comprendre to yokona. Kobo chenga mikolo bano finga ti ada sana Rebecca. E alora ngala zura mikobo chenga mikolo bano finga ti ada sana Rebecca. Ba koti na YouTube ba vandi bando tala. Notre maman avait insulté. Ce que tom na pixel anda pasa likamo boy esa yokelanga. Ouais, tena pesi batu ba devoir. Na lobby boy muto azala posa azala concurrente na ngana internet ya liboso faza na lupango ya mibale ifaza na bana misatu wana komi penda concurrente na ngana ndimio mais tant bloro wana ozala ngote donc je suis désolé inutile to sanga comparaison na bango parce que yetia botara mwana ngana dana na bana 13 ans ma pasa mbale bana 13 ans. Okay. Suka na 5 ans. Skoti ya botara mona ko sa 13 ans. Moi te to ko kala te. Ba oya nga ko na bango se ko pe mko na boma kasi Na benga bango bana. Omoni mutu so zo mi kitisa. Oyebi bato bazara ala mbongo. Ya lo nga na zura micro chenga micro na bando finga ti ada sana Rebecca. Ba koti na YouTube ba vandi bando tala. Notre maman avait insulté. Skotam na pixel anda pasa likamo boy esa yokelanga. Moi tena pesi batu ba devoir. Na lobby boy. Muto azala posa azala concurrente na ngana internet ya liboso. Faza na lupango. Ya mibale ifaza na bana misatu. Wana komi penda concurrente na ngana ndimio. Mais tant bloro wana ozala ngote donc je suis désolé inutile to sanga comparaison na bango parce que yetia botara mwana ngana dana na bana 13 ans ma pasa mbale bana 13 ans. Suka na 5 ans. Skoti ya botara mona ko sa 13 ans. Moi te to ko kala te. Ba oya nga ko na bango se ko pe mko na boma kasi Na benga bango bana. Omoni mutu so zo mi kitisa. Oyebi bato bazara ala mbongo. E alora nga na zura micro chenga micro na bando finga ti ada sana Rebecca. Ba koti na YouTube ba vandi bando tala. Notre maman avait insulté. Skotam na pixel anda pasa likamo boy esa yokelanga. Moi tena pesi batu ba devoir.
na lobi boy moto azala posa azala concurrente na nga na internet ya liboso déjà voix na yo awa mama voix na yo ezobima voix ya bana mibale eyebima voix balele soki osalela yango te me oza na makila na yango saratola yo mpe luka délivrance ya makasi parce que soki oza nango parce que biloko wana omonaka wana eza bachromosome ezalaka biloko moko héréditaire ekosaute même génération eye kobima epa na yo euti libanda te euti na mopepe te eza makila na yo parce que kota mobali na yo baza na mwana moko te aza bongo bakaka yo moko po biso toloba nga mpo na nga aza na ye defa te aza nde na bachromosome ebele ya basi féminin neti mwa badanse ndenge bonsi abinaka banini mais nakomoni boye aza mpenza mobali ocomprendre mais sikoyo saratola nalingi kaka natuna bandeko bino boolanda biso kozala mpe mayele awa eza moto aimite saratola te awa ezali te ke basali tricage eza vraiment saratola asalaki émission alati mwa maboko ekatana etu abimi mpena mwa katiere biso na biso basaratola bata maboko minene alobi ke moto ya kosala na ye concurrente na internet fo azala na lopango mais saratola aza locataire cela veut dire qu'asombaka terrain ou bien tonga tia balocataire nayebi te lopango yango so eza na zone nini ye moto ayebi saratola lobi fo moto wana azala na bana misato aza na bamapasa na ye Rebeka na Adasa sikoyo Rebeka akufaka ntango ka saratola boti Rebeka akufi Adasa azalaki mapasa mais kotala video oyo eza video ya kala eza video ya 13 ans passé sikoyo so tozwi 13 ans passé plus 13 ans ya lelo ekopesa 26 ans bandeko nanga Adasa aza na 26 ans te bolobi Adasa aza na 21 ans bomoni ke saratola aza mito aza moto aza na akonfonda azozoko sala baconfusion makambo yango na sikoyo moto aboye ntango azoya na réseaux sociaux bozokende kotala ye ebele bandeko boyeme video sikoyo azomebela bilo makambo alokuta makambo moboye moko akanisi saratola kovanda boye azovanda na monde ya baillusion parce que même makambo azoloba awa ezotenir debout te naza na bana bamapasa bakomi na 13 ans video même ezala ya 10 ans passé soki bolingi botiango ata 10 ans et mwana wana alobiki ya 5 ans akozalaka na age ya bebe na ye wana buro te so totiango tolongoli na biso kutu ndenge youtube aopesa biso eza ya 13 ans passé lobi te totiango kaka eza nango ya 10 ans passé ntango tokobakisa e ozala kaka 15 na 5 ans ya mwana wana na 10 ans ekopesaka mwana na fois na 15 ans et ozala kaka Enoch so pe tolobi tolandela yango ekozala kaka Enoch donc ye moko pe na bapage na ye na Facebook na ye eza kaka Enoch eloko nini siko saratola oyo yo ozolinga kolakisa biso ke mwana wana aza ya yo te yo yebisa biso longolaki defwa na ye yaka saratola leki nanga yaka kotika bato bongo te okota so na koki moko boye apo ya kopima bato bamata saratola a cœur ouvert saratola cœur ouvert okoyano bandi bilobela te si tu as des problèmes dans mon dos yaya saratola kende basokola yo mobali oyo ozovanda na kati ya ndako saratola ata yo moko mobali abime pa mwasi na ye ezala mwasi na makambo ezala mwasi na ndenge nini babota bana na bango ake na répétition mobali wana azonga te asundola na bilamba basapato biloko tu azonga te saratola azonga te abunga mwasi ake koluki na mosala balobi me azoya barépétition ndeni azokoma na ndako te bakonvoka mobali wana
oye ko mobali ekoloba na lingi esusu te boye na boye okeni kopingola mobali ya bato alors que saratola na oya na oyelo ba video yo bali mbala ebele oleti bilamba wana mabala bato ebele mobali wana tanga longwaki azali na mbongo te opesi ye mbongo ye moko abali yo bino babalaka bino na bambongo na bino moko nga na koprefere na bala na nga te nazala na nga sans kobala tovanda biso na mobali na nga yaka tovanda kebaki nobala nga na mbongo na nga moko lokumu yango ya nini lokumu ezalaka ya ngai obie lokumu eza ya bato bakoya na feti bale na bango bake babosani kutu mais yo moto kotikala ozomona no mobali yango mpe bozobaki napesaki ye mbongo ye moto abalaki nga na ozala malheureuse toute ma vie mais yo mobali abali yo mobali wana mokolo abimaki na zero epa wata na tike o bolongwa kuna boya tia ya kovanda epa na yo bilamba oyaka kokuta osombela ye deja bakaleso banini donc yo moto ozwaka ye Sarah tolo motema mabe Sarah tolo lobi bana bakendeke epa batata pona bilo bangala je respecte votre coutume bande kobola ikina mandoke na suka je respecte votre coutume Sarah tola mais mobali ovandi na ndako aza pe mongala aza mokongo te soko balaki mokongo na kolobo koya koyebisa solobi ngai na mongala bana na nga bakene kuta batata boso bana no bakene kuta batata poni oza na adasa na brielle na kati ya ndako poni opesa bango epa batata na bango te yo lingo ozala na mwana te na kati ya ndako lingo ozala kaka yo bana oyo yo ebongaki ovanda na bango na kati ya ndako ezali bana mobali na yo wana soki Milton elingi eza bana no te ya yo balinga bakene pa tata na bango ya Milton balinga baya pa tata na bango yo lingaki ndo bokola bana ya bango mpona kutimi na bino esengi bongo sikoyo yo na oya yo obwaki olobi auke pa tata na ye bana bakendeki pa tata na bango sikoyo oya mobali na yo baya te heureusement moi sona zaki na mwana ndeko na Angleterre azwila ye mwana moko nzamba kopambola ye moko atikali na maboko abundanaka yango wana nayebaka te muna mobali no nde balobaki abimaka na bana mibali eza ya solo parce que mobali openi alata patron na kati ya ndako yoka kopesa ye ordre bana na ye baya na ndako bino bovandi te ebani ndeni akoyebi so bana na nga ou rien tu es obligé nga namonaki mama moko boye mwana mobali na ye azosala boye na kati ya ndako akata ye periki abwaka bakaliso na ye mwana na mama na ye akufa mais aokende wapi azaka na mwana kati ya ndako priere nekomi nini nzambe sunga mwana wazwa libala nzambe sunga mwana babala ye akende mpona bango batikala kimia nzambe palobi non akobala na ye mais lelo te akobala ata na 30 ans ata na 35 ans bokozala na ye ka wana mwana ngo palobi nga aussi longtemps na bali te no longo na ndaka tata na nga te alinga pe tata na makasi mais tata nga osala mama wana boy mpona nini mama na muta bandaka motema mabe alinga banyokola mwana mobali atelemeli ye tanka mobali atelemeli ye epesi mwana autorité sur ye mobali alobi ma fille ou rien mama na aza te atikali na mwana nga ya kobwaka ye mpona yo libala eza mbete hôpital lelo qui souffre c'est la dame kasi kende na oti yo ndo mto mimoni ki non moi sanga azokende te saratola yo okosa banani ozomikosa makasi okosuka mabe mama saratola soki ose convertir te tika kotia komba spirituel na monoko na yo ozambelaka te mama mpona bato basambela bakoza moto ya makasi okwayo te moto asambelaka kangaka makambo makasi te na motema lokola yo motema libanga na mwana na yo moko saratola obangisi ngai na bangi yo makasi so nakutani na nzela saratola na okima yo ndo akosto bongo ozaka pe sport
na okima yo papa mama na nga na okima na komona Karine Mokonzi boye bia na lekani pe ali boso na ye na pese pe mbote so opesa pese so pa boya vandi mais yo so na moyo na kokima pour non yo za moté makasi il sera tout dans la cire yo tchela déjà batu ba poison yo penzane ozana o tchela batu déjà ba poison ba kufa ti obande koloba ki Angelica okufa azala pembeni wa ketelo ti hôpital qui s'est amso laissé ki déjà Angelica poison oyeba ki na pied poison na ki robomai tamso ya mwana ebomai poza motema makasi changer de konanga mwasi. On n'a pas de problème avec toi mais tout ça na problème ya personnalité na kati na yo eloko ya mabeo elati yo yango nde biso tozo telemela. Il faut le quoi nos sans amour. Au qui n'est pas délivré, on n'est pas délivré qu'il carabala sorcière. Ose le ko la carabala sorcière, azaki na nyonso, mbongo, asope sa ba loi, soka le bibo mboke ziki, ndenge yoyaka, soko yebo famille panzani, oye oyebike o resisa ko kabola fali popa na bana na ye. Donc ndenge yomko yebike na kabona na bana na nga. Donc, on a sala kango pepa ya batu lokola oza bunda karabala sorcière. Tu es belle, tu as de l'argent, tu as tout, mais tu souffres. Manque d'amour, ezana ote. Ozo souffrir nango, donc olingi pe baninga mso ba souffrir. Bano pe faut pas souffrir. Bano bana mbongo na tata na bango. O monte makambo na mina lokuta. Ti eye ko mema bana wana na bateau. Les lobana na bakoma fali akoma otala bango ka bongo fali zongi na bana na yo osala tout fali akabwanda kaka na est-ce que fali ayeba ite ke mwasi nanga azaboye est-ce que mobali oyo yanga ayeba ite ke nazwa mwasi oyo abota bana boye bazaka ba vegle te est-ce que mobali na wana kuna ayeba ite ke nga mwasi nanga banda ko bina wana mswaibi teke mwasi nanga zaki soki ndeni wana mswaibi teke mobali nanga zaki moyibi yo tango botaki mwana nuna mobali ya moyibi tata wana azana elongi bembe azalaka na elongi bembe po na changer na elongi te bandeko boyebi soni wana tamso na oyana ngolobi saratola abanda kofuta tata wana mbongo po na secret bimate eyindeli na tata wana bandeko bola ike bo partager likambo yango somo likambo yango kobanga likambo yango somo saratola wangani mwana akabeli epa ya bangole likambo yango somo likambo yango kolenga likambo yango kobanga saratola vandi na kiti awangani mwana na ye alobi ata basali ADN ata boye na photo maternité ata boye na certificat akondima na ye te lelo saratola akoti ndako azosala ba prière si je mosusu ebima pote ye abima na ye na ndako likambo yango somo likambo yango pasi elelisi la danoise namona nanu te eza mbala liboso nayoka mama bwangani mwana nayebi nde ezalaka batata likambo yango pasi likambo yango somo likambo yango kolenga lelo saratola osali biso boye mpona nini saratola toza bamama réseaux sociaux soki totiki yo saratola ekozala mabe biso nde tolingi yo lala loba mama la danoise alinganga makasi saratola nalingako makasi namonako une femme forte une femme courageuse une femme qui a mati de zéro mais saratola mbongolaka motema luka bana bimisa bana na osengi bimisa mapasa Rebeka bimisa soki Stéphanie bimisa bana yaya
oyebi soki bien na yo soki rien na yo soki na oyebi vine te oyebi te saratola osimba motu omoni diarrhée ozosala bamikinzi ozopete bakilo oyo kokitisi eza moke un jour okozonga na yo ndenge ozalaka baotalo mais un jour ntango nzambe akobeta yo saratola okoti ndako AVC cancer soki nini ndo ere wana olala mbeto ndo banda okanisa ntango nano nzambe abeti yo te repens-toi kotala bato ya mokili te repens-toi et esalo bien bandeko na ngai on est là nakomi na ngai na suka en tout cas mo ebimi mwa kopa mai esala bien bomela vraiment mai yango oyo kitoko makasi tokoya kaka baparti eza kaka tokoya donc toza na live together oyo esala bien opona mobali ya kitoko na shwa na yo lobi ofinga ye te lobi loko abembi saratola yo ozofinga kaka mobali na yo ofingi mwana olobi okotya mwasi ya papa ya Enoki na miniature bongo sikoyo mama Enoki aza wapi ozofinga mama Enoki te olobi te kokoluka bato oza na bafani ebele bakoki kolukela yo mama Enoki otya ye na miniature bakoki koluka bamama leki ya Enoki bakokobima bakoyapa oya kolobake non bafamile mobimba babangaka yo monoko eleki makasi soki balobi i okofinga bango mais bango te nga so nabotamaki na famille na yo faratola na ngai na ya nga tofingi nonga esangelo te eloko te ni chaud ni froid bamafinga minene oyo bafinga ngai pasi wana beta soko bamafinga mosu eyaka eleka nango ka bongo esa nango baso elo te mpona ekoma neti bamafinga eza po ekoma baanesthésie donc finga ntango osala émission balo fingela biso mama ya Enoki lakela mama ya Enoki mabe loba boye saratola loba ngai nazali mama ya Enoki landa ma parole soki nga naza mama ya Enoki te mama ya Enoki akufa abela na yebiso yo mama oyo bote Enoki esiko ozali liwe landa yo 2026 okokota te finga neti ngai mama saratola oyebi ne na betolo esolo nga bayekoli basemeki moko abimi awa semeki alada noisi yeyo leki ya mobali ne yeyo ngabi aza leki ya mobali nanga biologique te nayebi ye na famille wana te yango na ye na finga ye libo ya mama bota ye na bisuki oza na famille wana cela veut dire que na fingi mama na bango mwasi wana kima na ye ti bana ne babenganga bakomi kobondela mama epi nalobai ne nalakelaki eko akota ndako wapi ayaka lisusu me nga naaka na réseaux sociaux po nazali na raison aza leki te soki oza soki cousin soki cousine soki ndenge nini soki wapi toyebi yo te jour ya libala nanga mpe ozala te siko yo mpe yaka finga mama wana bota Enoki finga ye po kosukaka te na tata na Enoki finga na ye bongo biso tokoya kozwa conclusion oyoki tikala malamu live together eza wana site de rencontre kuba original boye ebele boya na site de rencontre et ça la biso bien en tout cas voilà obengila danoise ozoluka mobali ozoluka mwasi motala moyeye bobwakami na mwa kilote botambola esala kitoko makasi en tout cas soza diaspora na Europe Amérique na Canada boya bandeko Canada ebeli moto trompe alobi ezala bato baza na bapermanent
oyo ba résidence soki ka oza na nationalité te bino nyonso bozobima bandeko ezopela kuna na États-Unis boyoki yango te bandeko na biso mawa bakomba biso déjà sikoyo soki omoni oza na situation moko bokima déjà omizula no place no déjà na Canada kovanda te so bakangi yo kaka ozongi Kisasa tata wana décidé makasi bandeko bino so boza na Europe soko na ozwa nationalité te yaya babaluango ebandaka bongo omwaka ebandika kote mo econtaminer kote bikotisa bapapier na nationalité mboka ovandi fo zwa nationalité nango nayebaka te boboyaka mpona nini zwa yango biso nyonso to te toke koma baprésidente ne Congo soki osalela politique okokoma no mpe premier ministre na nationalité ngai na okoma premier ministre na nationalité danoise na osala na Congo kitoko na osala mpe député okosala mpe parce que naza na droit ya kozwa double nationalité bandeko baloi oyo ndenge kwe yango bobenga mama la danoise na 0044 74 38 03 16 23 ozwanga tosololi bien botikala malamu tokutani mbala nsima bye bye bisous